faut pas garder la parole pour toi-même, il ne faut pas partager, donner aux autres parler, parler de vous. Quand vous parlez toujours vous-même, alors comment on peut parler des autres? Alors il faut laisser les micros. C'est pour cela que je vais donner les micros à celui qui peut parler plus que moi. Avant ou après-midi, batonyo so bazate kozananko, mabata bazali, bameme pe bazali. Être humain, yalulaka être mort, yalulaka être vivant. Confusion. Bobina mabina ngwindele, mabina bozambe, mabina neso wana besoin erozala. Bonjour. Président JP à côté de ça, avant de soutenir les autres, JP Massamba, il y a pas de bon, tout ça déjà. Comprends? De l'élo, tu as été pour soutenir Bisso, bien tu l'as dit, maman, ou la botte qui Bisso, pour Massamba, ça la théâtre, na kata libumo, na libana na eboye. Tous ensemble, donc tu vas kala, donc maman na biso de Tolandi pour te dire que non, maman sali une année le quoi tu kabona kina maman, toujours raisonner maman mémoire à maman. Donc on a roulé na pena masamba te pour masamba na nyongo na ngate na vie. Bon on a retenu absence ya maman, na moni li sous valeur ya maman, na ego comprendre que maman de Nzambe. Na yego mona ke maman nde faut qu'on pesa toujours na maman pour maman biso ba maman ba to pesa la vie na mwana donc neti masamba zangi maman na mokili aza inconsolable na minicho donc zo mona ke aza suna maman te mais maman nyo so ya kuta na nzela aiba ke aza maman na ye a respecter ayo catholique wana nde ko sunga po liwe za naturel. Donc, kozanga maman, kozanga papa, netinga kutu orpheline ya kala na waluka famille mo ba adopter nga po naza susu. Naza mukolo ba adopter no hospice wana bazaba koko kutu. Ngasko ki mukolo na ngai bobo ba adopter nga tandis que na tata te na mama te na orpheline. Adopter bino mamuli na ma denisi ba adopter bino déjà. Non, bango ba adopter biso na ndenge ote na osenga ba adopter ngai. Na biso ba bi adoptation de o tient livré par salaire. Nko ba okabula ba bien les communs. Faut ça pour nos enfants adoptifs. Vous comprenez? Au moins ça un peu. Vraiment, merci na batunyo surtout oyo. Babanda ki na biso dès le premier jour maman Koufaki. Ti lelo en tout cas nzamba pambola bino merci ebele. Eza pour na flatérité ya ngwa bolanda biso. Donc eza pena ke bolinga biso no profondément. Yango bozana biso ti lelo inane ya maman. Tout le monde qui motema ezaka ensemble bolingo ezali. Merci na bino na batunyo surtout ba Hollandais en tout cas la personne ba mbote ebele pour toze ebele. Il ne faut pas garder la parole pour toi-même, il ne faut pas partager, donner aux autres parler, parler de vous. Quand vous parlez toujours vous-même, alors comment on peut parler des autres? Alors il faut laisser les micros. C'est pour cela que je vais donner les micros à celui qui peut parler plus que moi. Merci beaucoup. Bonjour. Président Bisso Massamba pour participer dans le moment où. En tout cas, vraiment, on a besoin que tout le monde ait absence à maman. Na maman biso après liwana une année vraiment tout le monde vraiment absence tout le monde c'est que valeur à maman zaka na ona mukili parce que to benga ka ba parents biso ba nzambe ya se tout le monde que vraiment na minute na nzambe ya se moko to zangi et puis tout le monde vraiment valeur na ye quoi ba oyo da ba kufeli ba maman te en tout cas vraiment ba garder ba maman na bango bien ba qui para bango moralement physiquement même financièrement même spirituellement donc za na ba maman na bango bien parce que bungisa maman eza awati et ça là parce que net nga pena abona bungisa maman na za orpheline de père et de mère na yebi vraiment passion na pena ndenge ça oui soyez les bienvenus na monde biso ya ba orpheline voilà le ko ngana ngana bisa masamba mon biso to ba artiste ni asalaka nini ezaka nini to kanisa ba artiste o bakufa na biso pe ba artiste o to kufula ba boti masamba po aluka pe lo mo pona ba orpheline ba boti ai ba ke ba artiste o bakufula ba boti ako kanisa
biso na nini voilà Massamba et surtout il y a peu à peu na monde na biso en tout cas Massamba soyez le bienvenu oh bon ça va mama mi ya biso batate yaki mama mi likabe sila mungu ate toleleka toujours toboka mabanga tozala condoléance tozela moto moprêtre azonga tokemona ye pourquoi pas babimbo konde bibembe syndicat de colossoir ah bon eza nature d'abord liwo ezosenga bato bakufa mpo bamiso baremplacer remplacer les points par l'adjectif qualificatif donc eza mama nzambe liwayola kakaki lokola moyibi avant ou après midi bato nyonso baza te ya kozwa na nko mabata bazali bameme mpe bazali chetre humain yalulaka être mort yalulaka être vivant confusion donc moni liwa eza nature mais tant comme la biso comme eloko asika mais tobi ke photo daye mais soka ko muto daye ba façon to tutu kaka je sais pas mais na bi ke na daye nanga mais soka na daye donc condoléances à maman JP Massamba za mutu moko oyo a soutenir nga Didier Tobolin na ba vraiment presque belé donc tant mona ba ke no wana Didier Tobolin tozalaka na ye abengaka ngai toutefois med fois donc tant on peut commis à liwa automatiquement na kokai kozanga te donc moi na une équipe na nga mobimba donc calamité to mata podium wana ba mona na ke no Didier Tobolin a participer na la maman na art na ngai donc na yeko de la maman na art na nga on a pesi hommage à JP Massamba na pesi ka art na nga on la maman siko organisation j'ai compris JP Massamba a organisé alingi oyo azo sala donc ami lingi tout d'abord Massamba ami alingi batu donc organisation balandi peut-être exemple oyo et vous savez mabete que comédien kufi après une année basala ngo c'est pas fait exemple Massamba c'est un exemple à suivre c'est ça pour moi qui tombe makasi à votre titre et qualité distinguée bon eza pas maman bato boko ba négligeaka maman na kufi atika Massamba la biso na maman na yote comment ça maman na yote après donc nous comme on a besoin de maman va mizongisa donc ça le mot ya ba to ba rote akani maman na yo mais abota ke mais abokola ki il en est de plus on va le bien kanisa maman na ndeto ko qui est le président fondateur de la fondation Tokanisa on a beti ngana ebite il en est de plus sinon on le balaye awa alibi boye eza na bato boye ba dire parana ba maman kufa so sali mo leka boye eza de na biso nyonso de ba maman ba tata de negligence ba ya mke wana kaza ata ba bita ni sasa ko ba kanisa mko mama ko kanisa ko la bota ko maternité mama ko la mwana ko fa akabisi pa mama na donc il a félicité. ezalaka lisusu kuba ngai azala na buku évangéliste so okota na youtube te tebe ya awa batalanga tolo bapie eloko te libanga yango bayebi na boka bamisu bapesa mpe mongo te bamisuku pratika na nyongo tine eza posite kaka eza posite bango na leka eloko te leka eloko bonga kaka eloko te leka eloko te leka eza leka ezala te oui, bonjour. En tout cas, nous sommes au Sangayawa, nous sommes avec une mouvement malbé, avec une mouvement à l'oreille, avec une mouvement sur la tête, nous sommes au Sangayawa. Donc, ce qu'on a pour célébrer une année,
un an mbula moko mobu moko c'est que président Massamba aza papa ya bana ebele c'est que président JP Massamba aye kovanda na bana c'est-à-dire que lelo mokolo lelo mobotala mbula eza esprit naebite en tout cas mokolo lelo mpona mama biso atika biso mpona nde eza fete mpo azalaki mwana nzambe donc nalola mpe eza ya kofunga yango momoni mbula ezofulukisa likolo mbula mapamboli nga na okima nanga te na sawa nakima ndi oyo eza perike tobakela mosu meche kole kopola so nini oyo eza perike naolongwa nanga nalongwa natikali bongo nabina na sa mbula bokobina mabina engundele mabina bozambe mabina nyonso bongo besoin ekozala en tout cas président na ngai onela natombeli yo mokako soit président longue vie na ye simpali bende papa lumela en tout cas nakosaki te grand prêtre mare mwasi ya mama na biso clé jeux anniversaire na ye mpe obota biso bala o kitoko l'impression rapport na journal lelo toye kosepela fête ya président na biso JP Massamba anniversaire na ye eza lelo ya mwasi na ye oyo babenga première dame na ye eza lelo mama na ye mpe akomisi une année lelo banda akufa mwana na ye mpe anniversaire na ye mpe lelo kobosa c'est trop dire babosana ngai te mais napemaki na banda kotravaille te mpo da soko so otala moto asiko so otali kofi ata kofi akomi tata atiki obosana kofi nga lolango ya président lokuli nanga alphar bana obenga lololo Monique de whisky oyo apengisaka pasteur ngai ye na travailla nini na Chibau oyo babanaye konyokola ngai na travailla binzambi na travailla kaju eza mosusu binzambi ya mosusu na travailla mondimi na travailla parisien refoulé donc presque bafilme nyonso ya prince de rire nazalaka kati ata ya news eyalaka mpe na kati te mais nyonso to wana bafilme na biso tu eyalaki biso bafilme nyonso eyalaki eza teke mpo présent lokuli akufaki nde yango na tostope non eloko ekomaki nde baproducteur biso tozalaki na producteur na biso oyo bandeko yosesa biso bafilme tozalaki oyo wana tobanchontingi ezalaki te tozalaki mingi na baproducteur tokosala bafilme bato liboso batekama na poto ezalaka biso ntango banchontingi ekobima ekomi ebele ekomaki sikoyo producteur akomi na posa fo akitisa bino bakashe na bino boke akitisa bino bakashe mpo banchontingi bakomaki na bamonte surtout bakosolicite argent bakocomprendre na sasi wana nde yango wana toestopaki nano eya teke oyo mpo lokuli akufaki oyo mpona boye mpona bono
Bon, dans la chaîne, dans la zone, on a la presse de réalité. Dans la presse de réalité, dans la place dans l'Alliance anniversaire, la Jérès Moulin. Tu vois le cannabis au TV chaque samedi à 20h. Ngai na bana musala wana nazaki na ndaka balade. Na bandaki au moins na mukie makasi trop jeune. Na sali musala na ngai nzamba yeko sala na boti, na zamba mama bana na boti. Dès que le babona minute on a un ndaka libala pas moto, mais on continue musala na. Théâtre ndenge pexanga ko bala non? Bala. On dérange à musala. Quand je dis non ça ba film to va je donner ba poto betage ni ba ni mbala nga pexanga. A pexate za musala. Ngai mo na maîtresse ya njoto na ngana ko ba ndenge ko mi pesa discipline. OK, mot de la fin on a bambote na bato wala. Bon, bambote na ngana pesa belé na ba o nyoso boyebi ngai. Soko tangi o ko déclarer o tangi ngai te. Donc bino so na pe ko bambote belé nazali nazongeli musala ya poto pe nazosala banjonjenge ezongi na Kinshasa pe nazana o continuer ça. Donc OK, c'est comment poste ku dans famille tozaka zala na. Ba leki na ngai tozaka na ye. Na moni ba maloso, na moni ba ndeko na belé benawa. Donc c'est le moko boye po to kutana kaka na réunion na so fondation to kanisa. To kutana. Ozomona. En tout cas wana pela na ebité. Ngana ebité na o ngana na fondation to kanisa, na pakosiko, na za pe pa masumu. Donc na bango so misa to na kati. Mode la fin na ngai ezaka photo zala na bolingo. Po eloko leki bolingo ezate. So to ana bolingo to za bon moko passe na yo eza passe na nga, passe ya oyo eza passe ya oyo. Donc to kolinga to simba na kato sa union fait la force. Au monde ba Nigeria ba sala. Baza na bolingo baza soudé. Moyen mutu mususu amada kota na kati na mazate. Biso beso to simba to tombele eloko na biso. To koma kutu ni kolo koleka même na bango. Famille bana na to zakana bango mwasi to zakana ye to zakana bana biso. Na ba ndeko ne to ba nyonso ya biso ba bazanga. Bonjour papa. Ngana rolo baké. Le panier circule, succès nzamba pesa la moto nyonso biso to salaka yango ezaka batana biso neti ngai poso samedi mwasi ya liboso mwasi ya liboso na Congo na RDC oyo ayaki na système ya shege na théâtre ngam na memango donc eza ngam na mema donc poso shege ezalaki ngai donc référence ka yango wana soki succès yaki epa na biso baoyo bazwi eza panie te nga mpe nazwaki nzambe efakabola mpe baoyo mpe bazwa etambola bongo esalaka na trouvango normal vraiment normal parce que succès ezalaka soki eye soki opozala stable ofandisa masolo donc eza bongo nalinga vi pouvoir nanga bato bayeba te kasi bo bayeba ngo pwani yo yebaka papa oyo ndazala na bana kome yango nalobi te wana mpenza nalingaka mpenza te soki okolobela mpona journée mpo maboko yango nao nabali te me nalinga yango mpenza te tena maboko tomoni babali yango eza pamba yango akota masolo ye abi parcours ngai na banda na Prince du Rire 23 ans nazaka na Prince du Rire nazaka wana silo nazaka wana bon nakomaka coach bano bao ya to former ba to la sema musala wana yo mtolobi lokula za mwana bangu ngana mwana bangu to abara bangu tant de sanganaka tant musupe ba chaîne yete wana ezala 10e badambo baleki ebele bon bambotela ngai napesi apoto base mambo napesi lolango napesi mabanjo napesi te nabi bien mambo apoto base yele napesi moto. Président Elbidji, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde est là pour assister. J'ai vu l'occasion 4 pour écouter la disparition de la maman, disparition de la papa, que papa le 16, anniversaire et puis anniversaire à moi.
événement oyo et puis na mbula obeta laissez-nous nous tirer la carte. Donc biso to lobara biso ba créer to lobara na ba circonstance so gloire à Dieu. Non, c'est tout. Ce qu'on peut ça va conseil. Tout le monde a un abadiwa artiste top. Une année, 2 ans, tu vas bosser là bas. Mais aujourd'hui, je vais m'asseoir à maman le hier. Et ça, big accord, j'ai bien commencé là. Non, par rapport à la rectification, si on t'a confié tout beau ça n'a raté. Tout ça là, même sur l'événement de l'Oliboué. Tu es baqué, à Netel, tu as confié dans moi oyo, tu raisonnes. Comprenez que ça, l'événement n'est pas ils ont une obligation, tu as confié déjà, bah c'est les cas événement. C'est pas une obligation. Si on t'a confié déjà, confié. Si on peut à raisonner, à penser la maman naïe, ils ont embêté. Ils ont dit qu'il faut comme un bon non non. Et ça l'on n'est pas na ba les ba ya ba ndeko beaucoup na bango ici comme au polimou ici comme et ça l'on n'est plus au lieu pour m'aider. Ça fait toujours du bien quand on est en famille. Les autres écoutent des gens en famille et ça la bien. Mais dans les circonstances nous sommes déjà ça nous a plaisir. Il y a des choses de moi na kala, tout moi nous awa. Ça fait du bien, plaisir à trop. Au monde on a ba grand frère, ba masse la petit frère et ça la bien. Donc plaisir à trop. OK, tellement que le but comment on a moi pas si tu as tomber parlons un peu de votre groupe aujourd'hui les Capernaum. Télé Capernaum LBG. Ils ont fonctionné. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, c'est tout ça spectacle le monde a limba na Galilée, Batouba belé. Là tu me vois tu dois venir que tu moi fier parce que ça le spectacle là jeudi 5000 francs plein. Donc gloire à Dieu toujours. Gloire à Dieu. On doit reconnaître vraiment ça va. Donc c'est bon. Gloire à Dieu. Absence na yo na soirée oyo collègue na yo en sa organisation. Ce qui est l'occasion devant la caméra parce que vous avez qui vraiment critiqué dans ma groupe de que tout le monde entend, tout le monde va entendre, la critique ou est ça la même. Absence na yo, vous avez qui dit à quoi? Empêchement peut aller, empêchement d'aller. Moi place l'année d'aller n'avait invité. Si j'étais invité, j'allais venir. Mais on m'avait pas invité. Parce que j'étais avec un sous-zone de la conférence de presse avec que tu as invité mon caméraman, journaliste, artiste, collègues, façon babillé. Nathalie a $10 sur ma billet. Président Nathan a $10 sur ma billet. Nathan a dit, on a quitté. Olobi, tu as $10 en Nathan a quitté. Moi, il a fait l'angana, c'est plus quand tu écoutes une émission, ça fait du bien. On a fait notre babouillon, ça sit sur la piste pour ma beauté. Obi, c'est une minute. Na site abonné à groupe na Capernaum na pesi bono zombote ba Capernaum nyoso na rappelle na site na rappelle moi trop internet té okimani critique ce qui se passe na kimana ngelo té na net trop internet té na kimana ngelo té mais na rappelle moi trop ya ngoté garçon mignon comme attirant et sur internet Olobi garçon mignon comme beau attirant mais sur internet ah ça fait un théâtre garçon mignon comme beau attirant mais sur internet non ça dit n'habite na internet na trop internet trop lu ba ngende ba rapena mingi na internet ngana rapena trop internet mais des fois si ça essaie que tout ça la biso mais na pena trop internet c'est bon